13 08 code à succès, code à mbongo, code à moto, simbi oziki. Shana banane sana. Shana manana mayana saka. Moutou Kaka, yeyo, Docteur Jaco, l'invisible a commis visible. Bolanda, Pemoyoka, Docteur Jack. Bonjour, je suis Docteur Jack, Punapaka, des centres de santé Congo Nature Santé. Nous traitons d'une façon naturelle, professionnelle et avec précision. Maladie à traiter pour nos spécialités. Maladie métabolique. Tout ce qui est métabolisé, diabète, tension, hypercholestérolémie, maladies infectieuses, toutes les infections du corps, tuberculose infectieuse, maladies virales, infections bactériennes, infections parasitaires, IST, les infections chroniques de la vessie, de la prostate, les infections des testicules, maladies internes, tout ce qui est interne, c'est-à-dire tous les organes enflammés, maladies cancéreuses, cancer du foie, cancer du côlon, cancer de l'utérus, cancer de la prostate, c'est notre spécialité. Mais venez à temps, parce que cancer, ce n'est pas la maladie, c'est la mort. Papa, maman, tu as tant cherché la guérison et tu n'as pas pu trouver. Voici l'occasion qui vous est donnée pour être guéri définitivement. Soyez les bienvenus. Amemeli bino lisusu centre de santé Congo Nature Santé awa na Kasavubu. Eza pona bana ya Lukunga, bana ya Funa, na ba oyo pe bazwami pembeni ya Funa na Moamba. Avenue Bomboma numéro 7 bis soki okomi na station Bongolo non loin nango compte 4 avenue moni directement pano oyo babengi ya centre Congo Nature Santé Tutani na Dr. Jack. TV ezali likambo ya ngonga, ba témoignage ezali ebele, bato bazali ebele soki tobandi kotyango awa na TV kolemba parce que ba témoignage ezali oyo bato bazwa guérison, bazwa lobiko na centre de santé Congo Nature Santé. Le père Dr. Jack ezali ne solution. Dr. Jack na komona na ye mafuta oyo wapi Chimpunga na Chimpunga. Centre Congo Nature Santé. Traitement avec précision, prise en charge assurée. Bango kala kala, Biso sika sika. bango kala kala. Biso sika sika. Ane salamate, malebo club nzangu. Tokutana. Ozali biso bana papa. Donc 3 kaka Victoire Université. Tokutani référence à César, Maman Mouil. Face à biso Kauka Plaza, Ndesika Masolo Kobanda. Donc boye belé venez nombreux. Toza na bana malebo. Sika sika. Donc il y a qu'à les alater. Film na biso yango ebandi. Troisième partie ya film na biso ya pembe
avec le sexy boy Malebo Movie. Daddy Car 25 fois champion du Congo yeyo. Nalobaka na kosaka te, na bandaka pe na selisaka. Yango yo awa esika to sukiselaki deuxième partie ya film na biso. Tango banonsaki bango ke reine a sekui parce que Osunachi ayaki ko sekui saye a baza dessus kasi bango kalakala biso sika bango kalakala biso sika kasi na profiter pona ba mama oboza kobenga ngai pona nzango partout bozali ozana posa o s'affronter okutana na équipe nzango ya Malebo Movie benga to placer programme parce que le 15 février oyo tokobeta nzango na bana ya Emest, les amis d'Emest. Nazo sentir asana kati asana posa bondisa ngai. C'est bon. Oui. Ngai nakobondiso lisusu. Ngai nakozonga. Et puis nakoya ko consommer. Ngai nakotumba nyonso po ngai sengeli na koma reine. Kuna baza kotoke azokoka kokota na chambre ya reine te awa pe moto moko te aza komona ye alimwe ono toke mbango totala nini eza koleka awa. Merci na ba mama ya Angola na confiance bopesi Malebo Brazzaville Pointe-Noire. Merci na bino pe bozali na Côte d'Ivoire. Merci. Nazo na posa kokoma reine. Nakoma reine. Ngafo nakoma reine. Esengeli nakoma reine. Nakoma reine. We have two missions. Donc comme na ba mission mi bale sikoyo. The white spirit. Esprit en pembe. And the stubborn Yeah. queen. Azo côté la reine. Alors c'est là to bondisa ye. Ya liboso. To côté là. To bondisa nanu esprit en pembe. To bondisa ye. Oui. Esengeli. To attaquer esprit en pembe parce que ya za ko empêcher nga na koma na parler. Na kota na parler. Ya komi moto a trouble pour nangai. To ko attaquer ye physiquement et spirituellement. Ye. Azo penser ka kotel melangai. Il a zobodi sangai. Il a comme si palais inaccessible pour nangai. Tala ndenge komi. Yeah, azo protéger parce que pas la reine. Yeah, et c'est la koya. Akoya. To sengeli to kwesa ye na mabele. Oui, c'est to kwesa na mabele. To kwesa na mabele. Te azo continue ko combattre ngai. Yes, sengeli la koya. Akoya na mabele. Esengeli la koya, akoya. Esengeli la stopper. Esengeli to stopper ye. Biso esengeli to stopper ye. Est-ce que ako réussir kokwesa Osunachi esprit en pembe ou yazo protéger la reine? Est-ce qu'ako réussir kokwesa ye? Bébé, botena yo sa majesté. Ni nango komi yo. Ni ne komelie. Est-ce que vous avez bien bébé nangai? Na lembi. Mais ko sala nini awa? Na so comprendre te. Donc aki mungongo na yo. Musika vraiment. Yo na bina ki mambangu na awa na parler. Pour na bi ki ozala ki awa. Ni ne komelie yo. Les amis de Emest, bobongama pour le 15 février, bokozwa mingwete. Tigate nzamba kumisama. Osana bomoi sa majesté la reine. Osana bomoi. Tala ndenge zalaka. Meilleur vœu na pasteur Timothée Mbwala. Pasteur exécutif na biso Malebo apesi mbote. Esika ozwami na bosanité prophète Guy Kasongo. Mbote na yo. Yo pe motoza kotala biso. Yebisa biso. Oza kotala biso wapi? Na bandeli lisusu à partir de 20h yaka na TikTok ya Malebo toza en direct kuna pona bino baebo reklamaki o kura ekei o Malebo boye sikoyo to fongoleli bino Malebo Movie kuna na TikTok chaque jour à partir ya 20h toza en direct na TikTok 21h toza en direct na page Facebook na biso et bongo 23h wana
landa biso na chaîne YouTube na biso ya Malebo Movie TV. Nyonso wana kaka pona koluka moyen ya ko propager bonne nouvelle ya kolakisa bino lolenge nini ya kozala okata mokili oyo. Soki otalaka Malebo oza na esika malamu. Po ba film ya Malebo eza ko compléter kaka Mateo ozwaka na ecclesia epai ya pasteur na yo biso tobakisi mwa litabe mwa ya likolo po bongisa lolenge ya kotala mokili. Merci na prophétesse Bijou Mitonga. Merci na pasteur Jackie Colombo. Merci na bino na soutien na bino na tranche oyo kasi na bosanité na meki ko rappeler pe bino ba ebotuni Malebo Pierre Tombala $200 yango tokozwango wapi eza promotion au maître Masamba za kosala yaka na avenue Kimbongo numéro 52 na direction ya Gambela na commune ya Bumbu okokuta maître Masamba ya sali promotion pona ko honorer ba wei pona ko bongisa ba kunda ba wei na biso $200 Pierre Tombala ozui na lobby avenue Kimbongo numéro 52 direction ya Gambela na commune ya Bumbu yaka tala ezemo ba sundola ki na zamba epa ya Osunachi akanga ki ba singa butu mobimba alekisa ki yango na zamba bikila ye yolo na tongo alamuki ya kolemba parce que yepe batindaki a combattre Osunachi abomaye kasi est-ce que ba ko réussir ko boma Osunachi pour que baboto la royauté na maboko ya reine te ya zali moto asalaka malavu asa moto malonga te oui oui asa moto moko normal mais pourquoi esprit neza pembe pembe mais kombo na ya solo eza incheka nayebi nyonso apopo na ye nayebi nyonso apopo na ye nayebi te Osunachi wana il y a ordinaire te aza normal te eza eloko moko étrange na kati na ye eloko moko étrange oui eza vraiment étrange pour que azala capable ya kozongisa reine na bomoi eloko moko étrange eza kati na ye te yoka ngai tala reine na maka aza démon et puis mabe ezala kati na ebele aza ndoki ye aza obligé ya koexplike biso tokoki kotika makambo na eleka bongo pamba te esengeli totelemela pouvoir oyo toza nango explike biso nini esalami réellement oui oza na raison alors tokima te tokende lolenge gauche droite te ye esengelaki akufi butu mobimba bongo na ntongo kaka pendant que tozopense tolaka topanza sango liwa na ye epi kaka calmement bongo boye azongi na bomoi te eza possible te ekosalama mpe bongo te siko tokobenga ngo nini makambo esalami bondoki biso chief naza na posa natikala nga moko chief ndoko oza na posa kotikala yo moko ozo sengeli tokende chief soko oza na posa na biso oyebe esika okokuta biso tozali tala bato ya mitema mabe kaka baboma la reine bazwa bokonzi eske bakoreusir mpe kozwa bokonzi yango Malebo alobi o ayebi te tolanda kaka tokokomprendre te nakoki kovanda natala kaka boye te mwana moko ya moke ya mobola abotolanga bareve na ngai kaka pamba boye bebe nini réellement ekomelaki okuna na kati ya palais nini yango réellement ekomelaki yo nayebi te nga mpe nazo comprendre te nayebi te nini yango ekomelaki ngai réellement nayebi te okotaki palais obandi kolela osilikaki mpe pasi ekotaki na motema na yo epuis reine oyo akufaki butu mobimba mpe azongi na bomoi nazomeka koloba esalami ndenge nini comment mais lolenge ozotunela ngai nayebi na nga pete nini esalamaki nayebi te o te honnêtement Osunachi nayebi te soki oza esprit to oza moto nzambe asala ya normal boye tala elembo ya ezemo oyo ya bokoko oyebisaki yango ke obotolaki ye na maboko obotolaki ye yango eske ozosambela nga na kufa yebisanga nanu oyo mituna nyonso ozotuna nga boye nazoyebisa yo
nga nayebi te nini ezokomela ngai mpo nayebi eza ke ye atakaki nga na zambi obomi ye ozwi elembo ne ya bokoko nabomi ye te o nasali kaka nazwi basinga na liye ye nayebisi ye soki aza makasi asedelie abima parce que ye moto alingaki aboma ngai elongo econcerni nga mpe na makambo na ye nayebisaki yo banda kala nga nabangaka motu te nabangaka kisi te nabangaka bokoko te ve na nga eza bongo nabangaka motu te eloko te nabangaka eloko te osi o osi oza nani motu nanga mituna nyonso susu te motu nanga si etondi na makambo ebele nayebisi yo te ozokontinue kotuna nanga mituna ebelebele bwe mpo na répondre nini esi nayebisi yo nayebi te yo moto olingi obala oke wapi yaka na quartier 7 na njili na immeuble selemvwama epai ya mayoyo baroba kitoko ezali osunachi sinachi sinachi wana akosala nini ngai naza na posa koyeba nani yo ozali naza na posa koyeba pouvoir na yo eutaka wapi source nango eza wapi naza na posa oapparaître awa na miroir secret na ngai parce que yo ozobundisa ngai alors vi na yo eza en danger na maboko na ngai sinachi limawa wana akobelela soki mpe molimo alinga tsuba mbeli mbeli ebimi te sinachi moto ebimi na miroir secret na ye mpe etumbi ye nani sunachi azali nani na lobi 3e partie yango oyo kasi lobi fin 4e partie ezali korate yango te azokontinue kobelela sinachi esengela yo okufa moto ebimeli ye elingi etumba ye whenever she gets angry lolenge nyonso oyo ozalaka soki aza na kanda soki agangi eloko moko esalamaka aza lokola piège moko oyo soki moto asali keba te ekomeme na liwa me ye aprotegeaka ngai ye asalaka nyonso mpe asassuraka ngai nazonga na bomoi mpe nazala bonne santé ye atelemelaka bato nyonso balingaka kobundisa ngai ata okudeli nganga oyo ya mwasi wana wi ye nde moto aza na posa nga na kufa nabetelaki yo lisolo wana aza na posa azwa royaume na biso ozomeka kolobaki azoyelaka yo azokontinue koyelaka yo mpo ka combattre yo wi ye aza kaka ye moko te na likambo yango chief omegu ye mpe deuxièmement azoluka mpe abotola nga royauté aza na posa nga na kufa mpo ye azwa nyonso te motu moko te aza na posa komona kufa motu moko te ye wana bayike baye motu moko te aza na posa liwa na yo biso toza na posa yo oprouve biso ke yo oza na eloko te ke yo oza oyo te bato bazokanisa oyo ozali exactement amaka oza reine yo oza moto ya basekret ya bascience occulte oui yo ozotanga na okudene awa se koyebi makambo na ye wana lingi elobake yo servaka ye mpe osalaka na ye okudele wana parce okudele aza nganga mabe ya bondoki yango mobali na yo oyo akufa roi na biso abenganaka ye na kati ya mabele na biso parce que ye aposedaka bana na biso ya basi mpe akomi konyokola bilombe nyonso ya mibali ya mboka na biso yango ntina babenganaka ye babanisaka ye na mabele na biso ale yo ozosakana na ye ozosangana na ye nzelanga na yebisa yo yo esengeli ojure tala kengela monoko na yo te esengeli ajure kanga monoko na yo esengeli ajure ta zela kutina loba na bino mbale nga tanke onowu ya mabele oyo te toyebi koza onowu elingi loba nini siko par là ok merci bozela boyoka rien amaka oyo bomoni awa ya kotikala kojure te likolo ya seleka moko ta kokata akolapa ndai te okudele oyo boyebi ye kutu ndenge aza wana aza na mission
pona mabele na biso contre mabele na biso. Asa na posa ma famille royale mobimba comme ça ye a s'introniser ye moko loko la reine ya mboka oyo. Eko sala mabongo te. Eko simba te. Eko simba te makambo zoloba. Reine maka nenga zawana aza servante na ye yanganga wana. Comment yoko kufa après plusieurs heures olam kana tongo comme si eloko moko salamité o pete la biso masola kita mata. To vanda to sekana yo te. Eko simba te eza possible te. Eko leka bongo te. Et singela juré. Yoka reine singeli a juré. Tolobi singela juré. A juré. Ok, nako juré. Malamu bongo. Oui. Ngai nako juré. Na nyonso oboko senga. Nakola pandai partout boko linga. Pour na prouver peuple na ngai que ngai nazana seya eloko moko te secrète to science occulte moko to bonganga moko quelconque. Et puis na boma libota na ngate te sa majesté te ono. Et si na lobby et ko sala mabongo. Et ce qu'il n'a juré, n'a ko juré. Malamu bongo. Malamu bongo. Est-ce que comprendre ono aza ko kotela la reine pour peut-être na sima ko juré na yewana ba piège ezali. Naza na nyango. Na utape wapi. Makamoko ya étrange sala melaka ngai. Et puis naza ko se comprendre les sous-soutés. Naza ko se contrôler te. Est-ce que naza esprit? Tope na zandoki? To musupe na zandoki. Nzambe o. Ni nango ezo komila bomo inangai. Pardon, ni nango ezo komila bomo inangai. Chérie nanga pas suspecter nga kaka boye. Oye ko kata relation nanga yo. E ko bebi sa relation nanga na chérie nangai. Naza nani? Naza nani? Wana yemoko pe azako mituna. Wana na nyango azako ya. Na lobby zala concentré parce que partie où est très nécessaire. Kobonga bongate où ezali troisième partie à film la ya pembe pembe. Osunachi na ye na kimia. Où ezali uzu. Où ezala kelembo ya kimia. Na bengi esprit ya eke. Esprit pe ya orie. Na ndinga bokoko na biso epesa ngai motema pio motema pembe pona koluka kimia na yo na ye na kimia na kaka kozo elembo ya bokoko na ngai ya pouvoir na ngai elembo ya kizengizengala soki na pesi yo na kufa soki na pesi elembo na yo ya bokoko wana na kufa yo mto ko boma ngai est-ce que mekaki ko boma ngate yo te mto mekaki ko boma ngai na yebi tika oyo epesa biso kimia na bondeli yo s'il te plaît eloko magique on est ko salila awa pour kimia zoma entre ngana na yo s'il te plaît songi selange lembo na ngai na ya na kimia na ye na trouble te ozo gangela ngai ozo matisela nga voix et comme ce par force te zakaka na bina bi usu yango yo to luka kimia mais mongo les alikolo te kolanda voix na ngate ko kipe voix na ngate na kimia na kaka na zo lembo na ngai ya bokoko na kimia na ko luka trouble te tena ko peso elembo wana te oyoki ngai na komikango te yoko yebisanga nani atindi yo oya ko atake ngai nani atindaki yo kana zalaki na zamba nanga na ko sala cop na ngai ayokota wa atake nga oboma ngai soki na zalaki elegante elombete na se défendre nga moko ndero sina dayaki na kufaki yo oboma ngai yo papa nandi oboma ngai yo mto yebinga malamu yo mto yebike kindoke kotaka ngate elembo moko te mabe kotaka ngai ozo miko boma ngai te ozaki na chance po koko nanga za na bomo ete po soki na bomo nde ndongo koti lopango neso kufaki kala ndo dayaki tala soko mizuyo moko te obimi libanda lopango oyo ngai na kosala yo okoma musuni ya banzambe naka babali yayo te naki na kimia yeba yango ko bata tambulaka malembe akoma kana siko esingalaki na koma olobi nini te ko bosa na yango te ngande solo babuzoba oza liboma na lobaka tango toza en direct kobenga te pona koyamba yo ndenge nini rapele na sima soki filma esili wana za malamu ezo bisa yo ngai oyebi te bato mpoko basi bayebi kozaka mtandoki yo nganga lokuta tokobaniri yo tokobenga ndo na zamba tokobenga ndo na mboka na biso buzoba nganga moko très très mais zela nano
naza nani yango ye moko Osunachi aza kosinquiété azoyeba te aza nani. Le 15 février, club Nzango ya Malebo Movie contre les amis de MS na Kauka Plaza. Ye pe oza na posa kobeta Nzango na biso komela biso na numéro na biso eza awa na se écran. Ba mama Nzango komela biso tobeta Nzango. Oh no, oh yo, mais oso kima. Nazo tala na sima nazo mono mbango. On dirait eloko moko ma bezolanda yo. Ni nyango. Te ezemo. Kotika kolanda bongo te. Naza bien. Mutasolanda ngate. Ezemo. Ezemo. Osimbi elemono abokoko te. Ni nyango. Eza wapi te kokipete eza na temple. Na ke mission moko très spécial naza na pose lembo ngate. Ezemo na yebi ndingo sala musala na yo na wuti na temple na yo na moni pe lembono kuna te na moni yango kuna te ono est-ce que za ezemo tongani na za ezemo te yonde ezemo est-ce que bi esprit ni on a utilisé pour que natika elembo nanga na protéger comme invisible na mutu nyoso ko yakuna siko zo tunanga mitune belebwe est-ce que c'est le comme zo yebisanga mbala moko te na sala posa kuluba mabete mais zela. Mais osaki absent na palais pendant que makambo tiko le kakuna parce que yebite ni ne komi kuna na palais ressentement ono kaka ni na utiko lo basikoyo na sala makambo très important mission mo très importante on azo kende ndako ya toko lobela makambo palais sima okwana ndako na ono kende ndako 1000 questions en 1 minute na répondre oh wapi oh no kende ndako na yo na kuya kuna kende Nyango. Ok, d'accord. Est-ce que Osunachi a kozongisela ezemo elembo ya bokoko na ye po na ndenge ya coutume soki aza na elembo wana te akosalela pe bonganga na ye te pouvoir na ye ekosimba te kasi yo moto kosu eza kotongisa asthme, bronchite, tuberculose yaka na avenue Bomboma numéro 7 entrée à Prince Kasavubu juste après avenue Force na Congo Nature Santé olingo sombanini ndango na mwana mobalangani osita malembe bondokite pardon tala naza capable ya kokanga commerce na yo nayebi ki naza na pouvoir ya kokanga shop oyo ekosala ke otika kokotisa ta infronté nakimisa bakliya nyonso oyebi yango ezemo nasali mabeni yango pourquoi zo maltraité nga mabeni nasali yo kende et pas camarade no mwasi pas chéri na yo Osunachi tona no benga kai kende ko zwilange lembo na ngai tala koloba teke ta kotuna mutuna te na moni misu na yo ngo tuna mituna ezangatina kende siko yelange lembo na ngai d'accord ezemo mais kosala shop na nga mabete siko soki na kei na kotika lawa kende siko donc makamna zo tinda yo c'est important ko le shop d'accord ezemo na kei ngala zolo bela makamba solo yo zolo bela makamba shop na yo tokotala susu soki mutu akokota ba oza capable te ya ko gérer mwana mwasi te yo nani ezemo oyo aza kokanga shop ne na bondoki boye est-ce que akoteka lisusu est-ce que ba client bakoya lisusu awa nalobi nayebi te pembe troisième partie nango yango yo mutolingo zo bio herbis nalobi yaka na Congo Nature Santé et salina avenue Bomboma numéro 7 juste na entrée à partir à Prince Kasavubu Bomboma Zali après avenue Force sur Kasavubu kota na avenue Bomboma numéro 7 au Kokuta centre Nature Santé centre Congo Nature Santé kuno kozwa bio herbis bon après-midi boss nanga za na posa amona yo boss na yo Chifo Megu oui amona ngai j'espère que problème ezate tes problèmes ezate oza sûr oui naza sûr ok toke kasi amona na ngai namona yepe Chief Omunegu oyo aza koluka aboma reine azwa bokonzi ya reine yakoma roi aproposaki reine abala reine pour kakoma roi reine aboyaki depuis mokolo wana aza komaniganse nyonso pour que akoma roi côté kuna pe manganga aluka kaka boma reine kasi moto akobatela ye Osunachi est-ce que suka kolonga
to pe akokufa na lobi tolanda lobi fin ezali même chaîne même heure landa biso awa la chaîne la plus suivie Ezapa Nabiso, la tranche la plus suivie des films nigériens interprétant Lingala, Isaka Kabiso, Malebo Movie. Merci de la confiance pour Pesa Kibiso Namboule Outi Koleka na 2025. Merci pour la confiance. Oyo bozako continue ko Pesa Biso na 2026 Oyo Kasi. Yo motoveya chez Akotongisa. Yaka na première porte africaine Kota Loba na Zoluka. Biro ya Savongola Ozwa S4 Ezako Biksa VIH Sida Guatra Kingo na hépatite Ozanaye Ozanaye Waniza bonne nouvelle Waniza malamu Salambangu Yakani mbangu mbangu Nga nazozela Hey Awa chifa bengi si Osunachi Akosala ye nini Nalobe na yebite Ye motobungi programme à TV Topé programme na biso à TikTok Benga Malebo numéro affiché na sa ya écran Yo pe partenaire porte za polele pour Namboula ya sika Yaka kosa la promotion na yo à travers tranche na biso ya Malebo Movie Club Cinéma Yaka Hey Chief ado sala bondoki Nambongo Tika ya mbongo oyo Andi mango Osunachi ndima mbongo na kokabela yo Yo Sokozimbongo oyo Okokufa Sokozimbongo oyo Okokufa Osunachi Yo Okokufa Hey Azo sakela mbongo mabe Yango kebaka Yo moto sepelaka bakabelaka kabelaka yo bambongo gratuitement kaka boye bisenga senga nzoka bambongo mosusu avant bakabela yo basakilaka yango mabe yo yebaka te zala prudent o zala prudente sambelaka chaque fois moto akokabelaka yo mbongo sopelaka yango makila Yesu Kristu parce que origine ya mbongo yango oyebi te atako bayike balobaka $100 ya nganga na $100 à pasteur ba changea kango kaka to moko to boyite mais provenance ya mbongo wana ekoki pe koyela yo mabe zalaka prudent zalaka prudent aussi bébé sweetheart mon cœur ake wapengo mwasi na nga ngo mwasi na nga oyo kuna pe téléphone sonné aussi yo azobeka ngai bébé osa wapi yango na episa ko chief omegwa bengisinga na ndaku na ye nazokende kuna naza deja na nzela nazokende kuna ozala nzala na elo biloko na malewa soki nazongi te s'il te plaît na bondeli yo oyebi nalingaka batrouble te nalingaka busoboyo te oji nango boye ese moye na shop na nga amaltraite ngai te komitungisama te nakoya mpe na shop no soki nazongi obi pardon bebe na nga pardon kosalisa nga bajete Sunati kosalisa nga bajete parce que naza prêt makambo te nazosala bajete wapi elembo na ye elembo wapi elembo ya ezemo wapi elembo ya ezemo otia yango wapi ta pardon tika makambo wana tika kopo wana allo araccrochele ye akosala nini akatelinga appel raccrocher l'appel. Osunati o raccrocher l'appel. Osu audace ya ko raccrocher l'appel. Akosala nini? Ok tokotala. Osita ozemo ezemo atie pression apesa azola ye elembo ya bokoko na ye elembo na ya pouvoir yangoyo. Osita moni esika Osunachi abombaki yango eske akozwa yango ezolengisa ye eske akokufa metango ye moko Osunachi asimbaki yango alingaki te Osunachi actuellement na invité na ndako na ngai mpona koencourager yo tala oyebi
na kati ya mboka na biso pe na ngonga oyo na mikolo oyo eza pasi komona jeune fille lokola yo ya âge na yo a travailler makasi lolenge yo travaillaka te nazomeka koloba à prendre soin na ye et puis à récupérer ba faire ya grand prêtre ya grand père na ye pe a continuer ko sala lango ndenge kaka koko neza ko sala parce que opesa kabiso malavu ya malamu tsamba vraiment ya malamu o ya fresh wana e utaka na nzete yango tina na pensé que c'est là soutenir yo parce que nazo apprécier musala za ko sala te merci hein merci na maloba kitoko olobelinga awa mais na kozwa mbongo te pardon ko silikate hein ko forcer nga pe na zwa ngote naza nango posa te yo na place à Osunachi est-ce qu'on peut réagir boye te na ko forcer yo te vérité ça que papa na yo na koko na yo bango basalaki baninga na ngai ya malamu basalelaki nga pe bulamu kutu ozomona salon na nga oyo à tout moment basaka koya awa tozaki kopase ba bon temps kosolola na bango tozaki na relation moko ya malamu na bango tala oza na eloko ya kobanga te oza na ntina kobanga te zwa mbongo te merci monsieur nayebi ke ozalaka moto malamu me na kozwa mbongo te merci hein na action lingo sala asangisi babage na ye ezosala pe Osunachi eloko te patron na banda kokende parce que na prometaki mutu ifuna kende kotala reine te bango te pesanga un moment nazozonga je te reviens bongo no yango na tiki te na kozwala nga mbongo te na ko changer pe makanisi te est-ce que Osunachi akobongola makanisi azwa mbongo yango te film ezalaka kitoko bafilme malibu ezalaka nde kitoko boye tala mais siko pourquoi alingaka boye te o azosala filme kitoko oma numéro 1 o tala likolo chifa bimisi mondoki te namoni yana bana nanga kokende chifa omeli boye nanga salanga buzoba te o nalingaka buzoba te o tala bibala lelo bapesaka bango confiance te patron chief yo nga malamu nakende re nazozela ngai namemela malavu o nazoya nzoka likolo kuna na mondoki alingaki aboma Osunachi me mondoki ebeti te masasi ebimi te awa pe osita alukaki azwa elembo ya ezemo pour que akende kozongisela ye courant ebeti ye pouvoir ya elembo wana ebeti ye tala ndenge akomi yebaka o eloko ya yo te kosimbaka te parce que oyebi te ye apensaki lokola Osunachi asimbaka ngo ye mpe akosimba ngo na pete tala ndenge ekomeli ye te olobi ke okutanaki na baparent na ye oui sa majesté nayebi ke bino mibale nakebisi bino na ndako na ngai buzoba wana ebandelama lisusu te oui sa majesté sa majesté limbisa biso na buzoba nyonso tosali awa na pale ekosalama lisusu te soki na découvrir ke bino mibale bokosi ngai bokosepela na bomoi oyo nakonyokola bino te tokosi te sa majesté tokutanaki na mabota kutu ndenge eza tozoplanifie mariage coutumier na biso tolobaki toya koinforme o na mikolo oyo trouble elekaki mingi limbisa biso sa majesté malebo alobaka soki filme eza koleka kobenga te parce que nakoloba nini zela filme esila soki okobenga obenga toza en direct tika na yo kobenga o ok malabu telema okokokende na yo merci sa majesté merci. Bienvenue dans la tranche la plus suivie des films nigériens interprétant Lingala ici en RDC et en Afrique centrale avec Malebo Movie. Leader silencieux. Awa, Chief Omugnegu, Azo Sala d'incantation. Kaka pour que à combattre Osunachi. Il y a commis blocage pour na progrès nangai. Ye azako détruire nyonso onga nazako sala pour que na simba rêve nangai ko koma roi ya mboka oyo. Nasa na posa ya koyeba réellement azanani. Et puis force wana
azozwango wapi pour kakoma intouchable ye azo neutraliser puissance nyonso oyo naza koattake contre ye batalismani na nga nyonso ezokoma joue na miso na ye naza na posa orevele nga source ya puissance na ye source ya pouvoir na ye naza na posa koyeba source ya puissance na ye révélez nga source ya pouvoir na ye révélez ngai source ya pouvoir na ye wana aza kosala bécantation. Merci na monsieur Christian Kasai, merci na nyonso kosala mpona malebo peselanga mbote na ancien Christine Wanatu na pasteur Véro Bombo, ancien Fabrice Ngandu wapi ancien Kukuli Ngombo azango tala malebo te mbote na bino bayike na ngai esprit pembe nakebisio nga nazondima te makambo ozoloba mpona mwana mwasi muteki malavu tezela na yebisa yo ozomona mwasi wana aza spécial nazoyebisa yo tembe te ondire bazotonga ngai yo ayebi bazotonga nga kaka bango bazala kaka bo bampaka oyo bilobaloba soki kaka oleki oyo batikala kotonga yo ye aza mutu ya kobanga abangaka eloko te aza brave elombe oyebi combien de esprit oyo akutanaka na bango kuna na zamba ya bawi ntango akendaka kozwa malavu na ye ye mutu nyonso na kati ya royaume oyo yeba na kati ya zamba na mutu nyonso akotaka abimaka te na zamba bawei zamba bawei eske okinde bazobenga ngo eske yo kokota zamba bikila wana me ye akotaka ngo tala eske ozobosana ke koko na ye mtalona bamazamba kuna alona banzete ozomona yango ozomona makambo zango mama esprit te abakitiseli ye kaka bolamu ya koteka malavu ya koteka nzamba te eza makambo succession ya pouvoir ya masanga te eske sokota zamba wana yosi okota kuna me ye akotaka bimaka aza na esprit ya pembe soki akoti ata na butu ata na moi eloko moko esalamaka ye te yo kokota ata na moi yo kokota nazoyebisa yo soki omoni mutu aza spécial loba yango kopambaka sekele te o bolamu mutu tolobaka yango awa ye moko osunachi aza koyungana na ye na lobi $200 ozwi Pierre Tombal promotion epai ya maître Masamba na avenue Kingombo direction Gambela na commune ya Bumbu. Hey, babimi lisusu baye kokombattre ye tala vi ya moto ezanga kimia bitumba gauche bitumba droite bino bolongwa place osikoyo nakopesa bino lisusu toli te nakokebisa bino te botikanga kimia bagangi lisusu basangeli ye eske akokufa agangi nanya kobikisa osunachi bango wana bakimi akangi moko atotumba ye moto na moto osunachi bakimi azwi moko aza koboma ye esprit ya pembe osunachi abomi moko ya bana ya manganga okideli soki ndoki moko akufi 3 bakimi etikali 3 eske suka koreusir bango nalobi nayebi te sa majesté okovivre libela seko na seko umela na yo ono eza na eloko moko naza na posa kosolola na yo parce que eza kotungisa ngai mikolo ebele bambula ebele nini yango oyo eza kotungisa sa majesté ma reine na ngai nini yango naza na posa osunachi aya kozala na nga awa na kati ya palais akoma kovanda awa na ngai est-ce que oza sûr ke ya kondima bongo aza moninga na ngai peut-être nazo continuer ko raisonner nakomisa ya ta princesse ya mabele oyo wana eza tellement malamu akosepela nango akolinga ngo te kotikala te
ayoka yango sala to convaincre ye te sa majesté nga naza na esengo parce que tout ça na moto ya lulingi wana na kati ya royaume na biso naza na esengo bato ebele ya lulingi wana bayaka une fois na chaque génération alors na kosepela tozwa mwana mwasi ya bongo to garder to conserver ye oui naza na posa na ye toza na posa na ye te ma reine oza musika ya vérité te oza vraiment na droiture na réflexion wana hey, lala bango awa moko osuna chauti koboma batikali misato est-ce que okedeli tala ndenge babomeli mwana na ye ya ndoki est-ce que akoluka solution a gagné osunachi na butu biso esengeli tosisa likambo mwana mwasi wana au à partir ya 20h chaque jour yaka kotala malebo movie na TikTok s'abonaka déjà atape soko s'abonner te 20h beta na TikTok na yo malebo movie film nigérien en direct na sali effort nyonso koluka koboma ye mais naza koéchouer naza koréussir te naza koyeba eloko nini ezoprotéger mwana mwasi wana moke pour que bapouvoir na biso ye a se défendre kutu ndenge eza wana azwi elembo na nga pouvoir nini oui naza sans puissance sikoyo sans elembo na nga naza capable ya kosala eloko moko te naza sans valeur esengeli tocollaborer pour que toéliminer ye ye azo tourmente nga mpe azo nyokola ngai au coup de lait olobi ke oza na pouvoir te kaka mpona koélimine mwana na moke oza nango te kanga monoko na yo mpaka tokosala makambo oyo lokola équipe est-ce que vous comprendre lokola Real de Madrid pour te gagner na comprendre mais est-ce que vous assure que Chief Omnegu est-ce que yebi ke yepe aza intéressé kaka na même trône oyo yoza koluka tikanga na seketa popo na wana na kolandela Chief Omnegu ngamoko ok lokolo lobi bongo malamu Avenue Kimbongo numéro 52 direction Gambela commune ya Bumbu $200 aux yeux Pierre Tombal Chief Omnegu na yeko la trône tope couronne te pona yo naza après yango te nazo welela yango te na yo soki oyo yebisi ngai apopo ya mwana mwasi wana eza vérité alors esengeli tolongola ye na kati ya mboka oyo toboma ye noki te ye akobundisa yo mpe akoganye yo akolonga yo Chief Omnegu esengeli tosangisa maboko na biso se joindre tosala eloko esengeli na biso noki te mais fort na nyonso oza kosala ekozala ya pamba okoperdre odene yo jamais okozwa droit ya kodiriger royaume na ngai te jamais na kopermettre yo jamais pourquoi ozowela kaka trône pourquoi ozowela royaume pourquoi ozowela couronne esengeli tolongola nanu mwana mwasi wana pour que to réussir ma projet na biso oyo eza très important sikoyo te zela na rappele yo ke soki obemi mwana na mwasi yeba soki obomelinga mwana na mwasi wana kozala problème te mpo na ngai mpo nga mpe naza na posa akufa mais pourquoi ozozanga mayele boye pourquoi ozocomprendre te parce que soki tolobi to éliminer reine ekozala pasi parce que mwana na mwasi osunachi aza nano vivante mpe aza koprotéger est-ce que ozocomprendre yango te nini ozocomprendre te wana odene ata lolenge nini likambo yango ezali miso na ngai eza likolo ya trône mpe couronne wana ok tozela totala ndenge nini likambo yango ekosilela tozela totala Chief aboyi na ye s'associer na manganga est-ce que ye moko Chief ako réussir na lobi keba na mamaleki akoyiba télécommande lobela ye so korobondo ya borondo ya bokondo atika télécommande pour que toyeba
awa ezemo lokola aza na elembo na ye te aza ko se plaindre parce que sans elembo na ye ada sans pouvoir ngai nalingaki na kufa kuna na zamba zongiselangi elembo na ngai bino bakoko bozongiselangi elembo na ngai ezemo nini yango ezoleka o osalaki wapi tolukiluki yo partout bisika nyonso esikala kozala osalaki te tomonaki yo te ezemo nini yango ekomeli yo nini yango ezolekela yo bayike na ngai napesi bino mbote topesi yo mpe mbote nakendaki kolandela likambo spirituel ya makasi. Est-ce que problème ezali ezemo oyebi te donc otikolo yeba te ke reine akufaki mpe azongaki na bomoi oyebi te otikali koyeba mpe te malamu na yo ezalaki oyo na pale oyo découvrir nyonso wana te kwi na maka akufaki epi azongi na bomoi oui nazoyebi so ezemo esalamaki oyo eza raison te toyeli awa tala reine andimi kojure andimi kolapa ndai oyebi ke wana ezalaki eloko toza kozela bamikolo ebele bambula ebele ajure tala omegu alobaki ke ndenge eza wana soki reine ajure ekaza coupable akokufa oyebi te eza wana tozalaki kozela biso topesako bilembo ebele bakado ebele mpo ke yosala kopo wana kitoko lokola andimi kojure alobi tala akojure na ye alors tolingi nyonso eleka na kimia mabe koma te kope na biso ekoma malamu parce que soki eleki mpe ndenge tokanaki tokoyelo bakado susu ebele na ndimi kaka bongo tokosala yango bongo sikoyo yo s'assurer ke asurvivre te akufa après kojure na ye na kosala yango bongo malamu botikanga nga moko malamu ezemo yo kokozala yo moko te yo esprit te ata ozawa te kozala place mosusu mais kobosana te sala tu kotikala kobosana te ke kope na biso esimba tala chizo o chiozo tokende na biso totika ezemo asala balosambo na ye o sikoyo nakosala nini bakoko bosongiselanga elembo na ngai nakosala misala oyo ndenge nini nakosala ngo ndenge nini misala oyo liboso te bato batimbelake naza na elembo na ngai bokoko te olukela nga yango bozongiselanga elembo na ngai bozongiselanga yango yo moto olingi obala yaka na quartier seto na njili na immeuble selevoi me pa ya mai yo mpo olingi oyekola perlage coupe couture yaka sunachi sunachi wana reine sa majesté aye koluka sunachi yo ondire pe sunachi yango aza te reine na ngai aza awa te aza ne awa te malamu ezalaki azalawa falaki azalawa antuka nabosani kutu peut-être mais sikalaki na ye azonga mpo ero yakendaka zamba d'accord sa majesté ok tozela ye ok naza preti te akokende mbangu naza presse te tozela ye o est-ce que osunachi awa akendaki zamba yango mpe kaka ye moko moto akotaka yango pourquoi parce que bakoko na ye bango nde balona banzete oyo ebimisaka nzamba yango ye batikela ye bokoko wana osunachi te yo nanga esili na lembi pourquoi o nini yango nasali yo motema nanga ndenge osakana nango etalinga te ngai naza na posa ya komona yo susu te ni pembe na ndako na nga ni na shop na nga tala ata pembe na nga naza na posa ya komona yo lisusu te ok merci patron problème te kaka bongo nini yango kaka bongo yo lobi ke tokabwani nga na yo nandimi nanga kokabwana na yo kasi merci te tezela nano nazomona ondire okomprendre nga bien te nalobi nga na esili relation oyo esili esuki nasungo na ganga bana mboka o bayike o mobali na ngai oyo natikala kotriche te banda na bota mati na kokufa ya lobi alingi ne susu relation oyo te bosungo nga topesa ye merci o patron merci na ndenge tokabwani na ndimi yango na motema nanga mobimba nzambe apambola yo osita azokamwa nazondima te oyo mwasi alolenge nini oyo mutu oyo nayebisi ye ke toboyani malamu kutu abondela nga lokola mwasi normal akokosala ye asundolinga mpe avaluki akei nzambe o
esala makambo ete o tambola na mokili ola makambo oyo mwasi ndenge nini oyo babondelaka ata mobali te marraine soki nayebi soki likambo eswinga motema te na kosi likambo eswe ngai eswinga makasi mobali na ngai akabola na ngai sheri na ngai te ntango azobaka boyeni na ngai nazotala kaka boye lokola neti eloko te me nayoki mpasi na motema eswi ngai ti na motema boye na kati ezoswa bolingo napesaki ezalaki makasi na comprendre ozo ressentir mais so oyebisa yo osita aza mobali na yo kala mingi ta kozongela na ye yo nayebi te makambo nyonso ezoutela yo wapi nayebi ke ndenge oza wana bazoluka babondisa yo baza na posa bakwesa yo na se me kopermettre komela yo te oza elombe tala problème eza quelque part alors esengeli tofixe totrouve lango solution. D'accord. Après, pansamba na ngai. Wa melaka malavu na ngai. Azo odasi ya kokabola na ngai. Asundola ngai. Osuna ti stopper. Tika. OK. Comme ça la boyete yo moko. Comme ça la boyete. OK. Problème te marraine. Problème te marraine. Motema pasi tala oza plus forte que ça ça la toujours forte ndengo zalaka ko permettre te bango pas kwesa na mabele pas lembisa yo na promettre yo aussi ta kozongela na yo aussi ta kozonga olobaki ke chief Omegu azo s'intéresser na yo oui yo asenga ki ngai me kala tikal ko répondre ete tala ona te nazo raisonner ete asala mutu na ngate nazo boule ata mukete nazo kanisa ete o OK ekoki nango tala s'il te plaît tanalingi o accompagner ngai na temple lobby s'il te plaît oui même ça kinga que on dimi au juré oui na dimi na la pandai mais pourquoi on dima bokoko wana bondoki wana te na yebi wana tina ona lingi yo o accompagner ngai osunachi naza na posa na peso merci na bolamu nyonso ozosalela ngai parce que soko oyebi te bolamu ozosalela ngai ezopesa ngai esengo yango nazopesa yo merci epe naza na posa koyebi soki nalingaka yo nalingaka mingi moninga na ngai yakawa na yamba yo eske yo na bomoi na yo osalelaka mpe bato bolamu to mpe ozwaka ngunga ya koyebisa bato oyo mpe basalelaka bolamu kopesa bango merci parce que merci eza très nécessaire soki bato basalelaka bolamu reconnaîtraka bolamu wana pesaka mpe bango merci awa ezemo troublé parce que rien à conjurer na temple na ye mais ye avant ki asala mosala wana esengeli azala na elembo na ye soki elembo wana ezali te bokoko ekosala te ye wana nani osita ye ozemo ezemo yango nelu elembo na yo elembo yango yo elembo na ngai yo osita ozemo osali malamu ezemo te zena bokoko sokola yango bokoko sokola yango bokoko sokola yango wana aza kopurifie elembo na ye osita ozemo osali malamu zonga zonga la shop na yo nyonso eza kitoko zonga kutu ndenge ezala baklia bakoyebele merci ezemo zonga na mosala na yo oza na produit article service yaka na tranche na biso porte eza polele mpona mbula ya sika yaka kokoma partenaire ya la tranche la plus suivie des films nigériens interprétés en lingala awa na Congo mpe na Afrique centrale mwana na ngai nabengisaki yo reine atindaki ngai pour que nayebiso quelque chose bon ata pe bongo koto reine atindaki ngai nayebisa yo ke aza na posa okomo vivre naye na palais nazo comprendre te oui c'est vrai koza ko comprendre te reine aza na bomo ilelo parce que présence na yo ezalaka tout moment na palais po yo ozalaka wana et puis yeba yango soki oza te mabelandaka ye mingi yango reine baza na posa koboma ye alors lolenge babomaka mobali na ye na banda na ye baza mpe na posa ya koboma ye prince Jemika na princesse Ozoma mais bakokosala yango te bazokoka koboma ye te soki oza wana bazokoka koboma ye te soki oza wana soki oza te bakoboma ye mpe bakozwa trône mwana na ngai s'il te plaît naza na posa ondima proposition na biso
soki filme oyo esepelisaki yo topesa merci na Hervé Landu Métallique, papa na Simon na Luxi, Caroline Esther, Samuel Chris Beni na ba film kitoko boye na lobby ata uza na Brazzaville olingo fêter mariage na yo na Kinshasa ata uza na Congo Central passe ezalité ata uza na ba province olingo fêter mariage na yo na Kinshasa mutapesi fête elenga zali se moko na lobby yoyo pro azali wapi kanga adresse malamu koma adresse oyo kopesa libala na yo valeur oyo kopesa fête na yo valeur ezali se moko quartier 7 na Njili na immeuble Selem Voima mama yoyo akozela yoyo pro akozela maboko polele ba costume ya papa ba robe de mariée ya maman atape pona ba fête d'honneur na yo ba robe ya mbata ezali kita kaka na kwa kimbuta tope na première entrée ya Njili yaka mutuka nyonso eza kokota atape ba moto yebisa ye ozoya na immeuble Selem Voima akokomisa yo pe kokota bakoyamba yo maboko na kimia pene sengo kasi suki wana te awa toko pesa pe ba formation ya make-up coiffure coupe couture et bongo perlage et beleto ye bakango te perlage ezali ndenge totongaka basaki na bambuma oye bimisaka beauté africaine yako ekolango o comme entrepreneur o bongisa avenir na yo et pa ya yoyo pro oza na posa ya kobenga pour que obuyeba soki obungaki numéro yango yo na se écran mema yango koma yango partout soki obungi kobenga Malebo Movie na kolakisa yo ndenge nini okosala po kutana na yoyo pro kitoko nga na yo kitoko bango kala biso sika bango kala biso sika ane salamate Malebo Club Nzango tokutana tozali biso bana papa donc troisième eza kaka Victoire Université tokutani référence na eza mama mwilu référence na biso ezali Kauka Plaza nde sika masolo ekobanda donc boye ebele venez nombreux tozala na bana Malebo kitoko sika donc ya kale ezala te bana papa Zero 8 code à succès, code à mbongo, code à moto, Symbiosiki. Shana banane sana Shana manana mayana saka